Mukolo ya lelo ezali le 6 juin. Le 6 juin eza mukolo moko eza très important. Bande ronanga bo pousa pena bakiti bozwa bo vanda. Po eza na makambo oyo esalamaka batu bayebi te. Na 1921. Donc bo pousa vraiment bakiti bande ronangai bo to vanda to solola bo yoka ba mystère ya Tata Simon Kimbangu, makambo oyo Tata Simon Kimbangu asali oyo mokili vraiment batu ebele bazoyeba kososola ete bazoyeba koyeba ete. Mais tolanda bien bande ronangai bo pousa na to solola vraiment bolanda ba mystère oyo esalamaka na 1921 na le 6 juin. Ndena kolobela lisusu na deuxième guerre mondiale oyo ebandaka na 1939, 1940 ti na 1944. En tout cas, tozalaka na ba guerre mondiale, makambo ezalaka ebele na tango ya kala. Histoire wana na za awa na bino to partager ensemble. Merci beaucoup na tutu ba olanda ngai. Kobosa na ko like te, kobosa na ko s'abonner te, po ozanga ba notification te. Po ba sujet important ezali. Soki ozo négliger état dio. Awa ngai nazo ko fungola bino. Église Kimbangi, c'est l'église oyo ba bengi église de réveil. Po awa nde ezo ko lamusa. Ba réveil obo bilombo kanisaka wana yango te awa. Église de réveil nde c'est l'église Kimbangi. Yango nde ezo ko yebisa bino makambo oyo ya solo source ya mutu mwindu ebandeli na yo makambo na yo moyindo soki olandi yango awa na église Kimbangi te okolanda yango wapi na bangomba na bino bate ya bino yango te makambo ya mokili vérité ya mokili ezali na kamba Nouvelle Jérusalem. Voilà, merci beaucoup. Na 1921 avant to comme le 6 juin ba le premier Tata Simon Kimbangu azwaka baye kolina e bakendaka 5 personnes bakendaka na tadi image ya tadi yango na tieli bino bakendaka ko sala ba prière bazalaki papa Ndangi Pierre, mama Ndombe Mikala, mama Mbongo Thérèse, papa Mukoko Jean. Kombo mususu na bosani me ba kombo ya ba ndambu ya baye kolina ye o bande ko tamba na bango bakendaki 5 personnes kuna pona ba prière. Tango abandai ko zonga. Tata alakisi bango. Afungoli bango miso. Bazomona ba angelo. Bazokita me bazoeta musique fanfare o boyoka ka église Kimbangiste. Yango abandai ko beta. Fanfare wana ezobeta. Nde papa Simon Kimbangu ayebisi bango. Bomoni lobi. Fanfare oyo yango nde ko beta na lingomba na ngai. Mbamoko balimwe. Mama Mbongo Thérèse alobi papa esengo onga na moni likolo na ko kovanda isu na mokili te. Po soki na continuer kovanda na mokili na kopengwa na ko perdre esengo wana na ko komona ngoli susu te. Naza na besoin na kufa nanga pona ke kovanda esika esengo oyo ezali. Nde Tata Simon Kimbangu ayebisi ye tika ete maloba ya Nzambe ekokisaka. Donc oyebika Nzambe nenga mibombaka. Amilobaka teke maloba na ngai ekokisama. Soki alati nzoto a respectaka ba loi de la nature. Amibombaka na ye ezandenga selela makambo na ye. Et maman na pa yaki kokufa pona asengaki na ye akende. Donc c'est ça. Tango bazozo alakisi bango bongo bazoya. Tango bazoya baye komona isu na musika ba ange misato. Mibale balimwe moko atikali. Ake akoti na nzete. Nde papa Simon Kimbangu ayebisi bango ke lelo bayini bakoya awa na kati ya mbanza bakoya kosala ba désordre bakoya kobundisa biso mais mutu azongisa te mutu asala eloko te botala nyonso bakosala na misu baye kozonga bakomi na kati ya mbanza. Tango bakomi na mbanza bakombe kuna ayebisi bato nyonso bakutaki na kati bobima bokende bovanda awa te po bayini bazoya kosala désordre makasi awa oyo kokoka ko supporter atikali oyo azana mutima makasi te asala nini akende bato mususu babaki bakoka na bango te nde bakendaki me avant bakende ta make bayili on bakoma ki pembeni
tata a calmé bango asali ke bazwa ma freinage côté bazalaki ndenge nzambe asalelaka makambo na ye akalme bango ya bino bokende ntango bakei bako mosika nde nzela emonani afungoleli bango nzela bakoma na bango baye kokoma basala envahissement na kati ya nkamba. C'était vraiment grave. Bazo panza, bazo buka, bazo beta batu. Mais tellement que tata yebisaki bango bozongisa te bayoka pasi te bayoka eloko te bazo beta masasi ebongo na donc soki ebimi ebongwani mai ezwi mutu ebongwani mai ebande kosala eloko te. Sikoyo batu o bazaki na tata tellement bamoni ke ndenge bazo maltraiter tata bakokaki te. Moko azalaki wana bamba libanga ezwi pa soda zoki makile bimi nde ayoko beta masasi ezwi mwana na mukongo mwana akufi. Donc soki basalaki batosaki polika moizame ezaka mibeko soki batosaki engekeza ila bango ka bongo banga bayoka na bango pasi te eloko te. Mais tellement que mutu wana kokaki pasi wana te bambi libanga soda na zoki ale mutu akufi. Histoire osobo landine na Bible ezali vraiment ezali makambo oyo eza déjà biblique na Matthieu 24 soki botali avénement oyo kolo Yesu alobelaki na bayekoli na ye événement wana yango elikaka na batango wana o bayekoli ne bonde kozelela ekokisama yango esko ebandaki. Sikoyo tango bitumbana continue tata Simon Kimbangu bazo beta ye mais papa bamoni na nzoto mususu kuna nzoto wana bazo beta mais la aye pena kozwa bango kuna bazo beta mais ya bimi azui batata misato papa kisolokele papa ya lunga papa ya ngina na mama mwilu. Tata Simon Kimbangu ayeko kena bango na mwanza nkenge na mwanza nkenge o kenda na bango bazo tala siko événement na musika baota l'événement na musika nde papa Simon Kimbangu azui bango lisusu papa kisolokele papa ya lunga papa ya ngenda azui wana bazami kie azui bango na mama mwilu akena bango na tadi tango ayeko kende na bango na tadi nde atiki bango kuna mais papa kisoloki alingi kotika la te yelingaki place tata na ya kozala yepe azala wana nde ba yoko zonga na papa kisoloki tango yoko zonga lisusu na mwanzi nkenge azotala na musika ndenge bazo panza bazo beta na mwanzi nkenge wana gangaki tango gangi makase eyokanaka mokili mobimba vuana ye eyokanaka mokili mobimba nde ayeko zonga wana siko tata siko zongi deja wana salime makambo na bande ko sala na ayeko zonga tina kati ya mbanza azongi wana siko tango azongi ange amoni niveau ba maltraiter makasi asala nini abimi na nzete abeti basoda wana alongoli tata Simon Kimbangu abuaki ye tango abuaki ye musika ke okoya wapi na nimankenge oza moi distance ya bisika envahissement ya nkamba ezalaki papa Simon telemi siko na musika azotala ndenge bazo panza ndenge bazo bebisa biloko nyonso bapanzi na niveau moko mabe ezalaki moment oyo balingi bakanga tata Simon Kimbangu bakende na ye na nde bazalaki na besoin okende na prison mais tellement ezalaki ngonga ekokaki nanu te alongwaki asangani na bayekoli na ye bake kovanda 3 mois na mbanza sanda kuna bavanda na mbanza sanda po kovanda mbanza sanda ngonga ekokaki nkolo Yesu ayeko yebisa tata ke tango ekoki ozonga na kati ya nkamba po mukonzi bakangelaka ye na esika na ye nde azongaka ti nde bayaka kokanga ye kolo Yesu c'est tata Simon Kimbangu. Makambo oya histoire on a beti même na Bible ezalaki même corps tango wana kolo Yesu ayaka tata Simon Kimbangu akitaka na kombo ya kolo Yesu siko ayako yesu na kombo ya Kimbangu nzambe azaka na ba corps mususu eza côté mususu eza nango ye mais okoyoka voix mususu ya yepe kaka ezotinda voix o mususu ezosala mission
eza nango ka mutu moko do ba mystère wana eza makambo ya Nzambe po muto comprendre ngo foza na Saint-Esprit lokola biso dato yebi makambo ya Nzambe azo révéler biso zo lakisa biso mingi mais soki oza na boyebi wana te oboya tina suka okolinga kutu koyoka ngote mais aza na lembo ya molimo mo centre akolinga alanda à comprendre à découvrir nini le kaka na kala mokili biso zotambola ndenge nini akolinga kutu ba distraction musique te donc c'est ça et après yango bomonaka ke mukolo ya le 6 juin tellement que alakisaka déjà bayekoli na yeke ba ange bazobeta fanfare babeta musique ayebisi bango ke mikolo koya mikolo koya ba fanfare ondo ko beta na kati ya etonga na ngai na kati ya lingomba na nga ba fanfare ondo ko beta yango tata Simon Kimbangu apesa cadeau wana epa ya ba musicien les fanfares kimbangiste bango ndesko journée lelo ezaka journée ya fête na bango nde ba fetaka bango nde ba ya kozongisa esengo na kati ya nkamba bango nde donc c'est ça tozo continuer kaka na le 6 juin oyo bozoma le 6 juin eza journée moko important na tango ya kala mokili esi eyebaki ke na 1914 boyeya Nzambe kati na mokili mingi bayebaki siko première guerre mondiale ebandaka na 1914 eyaka kosila na 1918 siko première guerre mondiale wana ezalaki boyeyi ya banzambe na mokili les trois trinités nde bayaka na tata Simon Kimbangu ye moko nkolo nde azalaka déjà na mokili siko esengelaki les trois trinités baya bazala na ye basala musala na bango na 4e génération na génération ya suka elongo na première guerre mondiale na 1914 ezalaka mbotama ya tata Kisolokeli na 1916 ezalaki mbotama ya tata ya Lungana Nkolo Yesu na 1918 ezalaki mbotama ya tata ya Ngenda Molimo Mosantu guerre silaki kobotama na bango mokili ya mabe moyini ayebaki déjà oui les trois trinités bazoya esilinga na zasu na esika te guerre mondiale banzambe tango babotami na 4e génération ne place mabe ekotaki guerre mondiale suka ya kobotama ya Molimo Mosantu ye moko tata tala makambo ya Nzambe po comprendre ngo fozala na sagesse spirituelle ozala peka na kati ya makambo ya Nzambe po il faut ozala peka muto yo o défendera déjà Nzambe banda na première génération lokwa biso ba o toza pela ba défenseur ya Nzambe depuis les premières générations donc siko nguya on ezo continuer ko sala po mettre fa mutunyo so na mokili tango zo kola okomi na batamu malgré distraction elekaka na vie ya mutu mais okoyeba kiyeyo ozalaka nani ozomwa donc ngapena défenseur donc Nzambe déjà ponanga yango ya yebi makambo na ye donc botama les trois trinités wana yema ko tata Simon Kimbangu pa botama ki lisusu ami botaki lisusu Molimo Mosantu mais Dieu créateur avandaka déjà na mokili les trois trinités ce que senga kibaya une seule Dieu na kati ya trois personnes en Dieu boyebi yango tango banzambe bakiti na mokili baye ko vanda na 4e génération nde sikoyo elzwaki mwa temps mukie temps mingi te ezwaka mwa temps mukie kaka et après bitumba ebandi na Europe 2e guerre mondiale eyaki ya makasi po makambo tangu banzambe babotami ezwika mwa temps mukie mbala moko envahissement ya nkamba Nzambe pe abino ngape tellement bino boyo kosala désordre mindele boyo kosala désordre na nkamba bapanzi babebisi babiye koleka bongo te baka Nzambe lekaka bongo te bino pe foko sa nini bofuta deuxième guerre mondiale tango ye ezalaki ba allemand babundaki na ba français na Normandie na ebte so ba province na bino kuna boyebi Hitler akotaka na 1939 bitumbana ezwaki temps talaka bana na 1939
bitumbe continent 1940, 1941, 1944, le 6 juin. Nde bitumba na bango esalaki nini? Esilaki. Po bitumba wana pe esila ezalaki nini? Mokonzi ya basoldat na kombo ya Jean de Gaulle ayaka penza na hélicoptère akiti tina Brazzaville. Hayoko luka tata Simon Kimbangu. Tango akutana tata Simon Kimbangu asengi ye bolimbisi asunga bango bitumba na esala nini? Esila. Wana kutu bitumba nano esilite ayoko senga bolimbisi asunga bango bitumba esala nini? Esila. Papa bisolokele bazalaki na prison. Wana esika bazalaki na boma. Wana dia bakangaka bango na pade lunga. Ina papa dia ngenda pardon. Papa dia lunga na bakangaka yete. Tata Simon Kimbangu si ayebisaka yo bakokanga yote. Yoko zala kaka na kati ya nkamba. Bakobosa na wako za mwana na ngai. Ndebe bakangaka yete. Papa dia ngenda na papa bisolokele babindele wana ya bayaka kufungula bangoma na bango pona colonisation. Bakei bango bakanga batata bakei pa ya batata po bengela biso papa na papa Simon Kimbangu bo benga ye asunga biso po bitumba esila po bitumba esila kutu basenga ka aide ya banglais mindele basenga aide ya ba américain aide ya banglais po bitumba wana esala nini esila mais ezo simba te tango ba yoko senga na tata Simon Kimbangu asunga bango bitumba na bango esala ni esila nde tata Simon Kimbangu asaila bango grâce bitumba na bango pe esila ka mukolo nini le 6 juin. Le 6 juin o bozomona. Eza mukolo moko ya makambo ebele. Yango wana le 6 juin biso ekoma fête pa ina biso tozaka na fête ya makasi nde ba musicien Faki Kimbangiste nde ya mokili mobimba bakitaka na nkamba pona kopesa esengo na kati ya nkamba. Pe na mindele bango pe basalaka fête munene. Basalaka fête po e journée wana nde bitumba na bango esilaka le 6 juin 1944. Bitumba na bango bandaka na 1939 et aussi na 1944 le 6 juin. Donc le 6 juin yango nde basaki envahissement na nkamba. Après ça le 6 juin bitumba na bango esili. Pona nini basenga ki tata asala nini? Asunga bango. Siko mukolo ya boye, mukolo ya likambo ya munene boye, toko kotika yango bongo te. Yango na sepelaki na ya ko présenter bino yango, na expliquer bino makambo ngo ndenge ezalaki. Donc c'est ça. Makambo na expliquer bino ezali vraiment biblique. Botala na Matthieu 24. Oya événement oyo kolo yeso lobelaka yango nde bandaki. Yango nde bandaki. Mais tozali ko continuer. Soki moto mundu a comprendre te que tout cela kana nzambe na Afrique passe na biso ko sila te. Toko dans la 3e guerre mondiale. C'est bolingi to kota sur la 3e guerre mondiale. Bolingi siko passe o to yoka liboso to yoka ngo lisusu. Bolingi ba passe ya bakoko na biso o esila kana ngo o tata Simon Kimbangu lataka. Nzambe molingo santo alati passe wana na famille na yemo bimba pona biso to beta malisusu te bandima fimbu wana bango bazwa yango biso tozwa bosomi tokoma pena bakonzi na mboka tokoma kotambwisa Afrique tokoma pe kotelema liboso ya bato siko bino bolingi passe wana ezonga po tata Simon Kimbangu bolingi ete po yende ayaka pona biso to bika. Yenda kulinga andima kozwa fimbu tous les jours akota 30 ans na prison pona yo moyindo. Yende andima ko nyokwama na bavola misatu na les 3 trinités. Ba yaka pona biso to bika. Kolo yesu yaka lisusu kaka na le tatango wa molimo mosatu kolo yesu pe azalaki na kati. Dieu le Père andimi konyokwama na yo, Dieu le Fils andimi konyokwama, Dieu le Saint-Esprit andimi konyokwama. Ba ya ba nyokwama Pongana yotobika. Tous les 3 corps ya Nzambe. Et ya konyo kwa mwana mukili pona ngana yotobika. Sikoyo, où allons-nous? De boza na posa 3e guerre mondiale ezonga. Ndebo ko comprendre. Po mutu mwindo alingaka nanu pasi pena ke amoni pena ke non. To kompa na suka. Ndebo kondima. Biso tozana Nzambe na biso. Problème oyo. Bozo luka biso tozo ya tozo talisa bino po bo comprendre to bima tozo na boumbu te mais bozo comprendre te biso toza déjà na nzela et tozo ya ne poto biki sapela milimo na bino po biso toza déjà ya kobika bande konanga
bon mata bokita biso déjà toza balongi toyebi déjà que lelo so ina kufi na kokende wapi nzambe na ngana zalaka na yepe kaka na zalani na bawei na yebi de que tango nazotonga na nkamba nazotonga esika na nga soki na kufi na kokende kovanda biso toyebi makambo ya bonzoto pe ya molimo po toza na nzambe kati na biso siko yo yebi eloko te okosuka wapi ndenge ofingaka ndenge ocholaka bona posa 3e guerre mondiale c'est vrai ça siko banda kobondela na nzamba solo pourquoi bona science te biso deja toza na science toza na écriture mandombe négro africaine tozo kende et puis toza déjà na nzambe omoni bokonzi ya likolo eza déjà pas na biso bokonzi ya likolo c'est la première chose d'abord dans la vie c'est bokonzi ya likolo le royaume du ciel yango nde toza nango déjà important ya mibale tozozwa déjà mayele ya nzambe azali kopesa biso science azali kopesa biso écriture nzambe nyonso asala na mokili asala ngo na bachiffre na calcul ya nzambe tout eza na bachiffre nyonso eza calculé siko biso déjà tozozwa yango siko bino avant bondima bomona tokoma kosala baavion mituka bani nzambe azalaka bongo te biso toza wana mpona toservir ye baserviteur na ye bino nde fo bocomprendre tosangana po biso po tata nzambe omona biso mokie to mokie ezosimba te donc esika royaume ya kiteli mokili fo esosola kiyeye mokili eyeba ye nde tozwa ata oyo tozwa te bomona teke toniokwamaka kaka toana eloko te africain wana eloko te obanda kobondela me mpona nini kaka pasi ekontinyaka mpona ni pasi eye makasi kobondela me pasi eye makasi pasi eye makasi na bamboka na bozomona bamboka ya poto makambo oyo biso tema tolingi comprendre te ezoko affecté na bango bokomona kaka social na bango ezokweya makambo na bango nyonso ezokweya makambo ezosimba te nzambe azo récupérer ba bien na ye nyonso azo récupérer po mokili ezososola ye te ezocomprendre ye te yango bokomona ke ntango mabe ezokota na bamboka wana nde place bango nde bayaka na bamaladi babwaki maladi eningisi mokili bango nde bayaka na bitumba nde ekoningisa mokili mpona nini mutu mwindo okomprendre te biso moko nde fo toluka kimia me tolingi kimia te mpona nini toya batete dire bozokomprendre te oyebi ndo likambo te moko ya ofingi ocholi yango nde ezopesa pasi alors na nga na bakisela bino ka likambo allez-y comprendre bokende kosala barecherche mpo nzambe mosusu aza te omona motu mosusu aloti tata Simon Kimbangu neti moko nayokaki aloti tata Simon Kimbangu aye kobikisa ye esika azalaki na koma tata Simon Kimbangu aye kobikisa ye azongisi ye na mokili me azolobaki tata Simon Kimbangu ayebisi ngai naza nzambe te ngai naza nzambe te songo bondelaka kombo ya Nkolo Yesu oui eza nango bien kobondela kombo ya Nkolo Yesu me siko nani aye kobikisa yo eske oyo wana eza kaka Nkolo Yesu eske ozoyeba po mingi bakufaka bomona na bino pe Nkolo Yesu yango te mingi bakendaka bazonga bamona Nkolo Yesu te mingi bazwa ba révélation ya Nkolo Yesu te bazwa ka tata Simon Kimbangu ye moko alors soki bo comprendre soko tana mokilio bato bazwa ka ba révélation ya Kimbangu bazwa Nkolo Yesu te bamona Nkolo Yesu te ti lelo boko tikala ka koyeba ye te me biso toyebi ye mpona nini tozalaka na tous les trois trinité tozalaka na nzambe toza na bango sikoyo yo ntango ozoboya yo nde moto ozala na pasi ndeko na nga sala barecherche senga na nzambe bondela ozonga na nzela mpo oza na nzela to yo nde oza ya kobunga voilà merci beaucoup naningaki nalakisa na expliquer bino journée ya lelo déjà bomoni alors bakiseli bino lisusu moko kolendisa bino mpo bozo comprendre na bino kaka te mais bon problème te nzambe moko ayebi ndenge azomemela mokili na ye nzambe moko ayebi makambo oyo ezoya biso kaka toyaka na nsima na ye biso se na nsima ya Kimbangu ata mokili ekoningana biso se na nsima ya Kimbangu ata mokili ekobaluka biso se na nsima ya Kimbangu tolanda ye tokolanda ye kyanga
ekyangani molimo mosantu tolanda ye tukulanda ye ekyangani molimo mosantu. Tozana nzambe na biso. Tozana nzambe na biso. Notre Dieu qui est présent avec nous. Ala kisi biso face na ye. Soko beli okei papa. Nazana kimiate. Obiki. Bitumba ya ndenge nini pasi ya ndenge nini so keke pai na ye. Ozwi lobiko. Ya yo kenda hapa na. Biso ngana tokuta na problème grave. Tina ka fier bona lobaka. Na yebi ona kuta ni na. Siko nzambe na ngabi na nga. Tosa. Namona osunga yo. Nzambe na nga sote senga na ba étape moko na koma fier pona yebi nzambe na nga. Ya. Sala ba je. Bon bye, tomani à la prochaine.